toujours vivre le DMTV, Billy le Kamalo Bana Ebele. DMTV toujours en avant. Il y a DMTV Mbote Nabino Esengo et Zakola la toujours na ngambo na biso poto ebike bozali et belé o boza Olanda chaîne YouTube Nabino DMTV boibika DMTV et même la rabino masolo et actualité. Ba analyse na ba réflexion tout ça la mingi ga sur ba sujet d'actualité réalité ndenge to vivre na mboka na biso République démocratique du Congo mboka elengi mboka o ezanga nango makambo te boibika ga awa olalio la muke okuta no kaka makambo mboka mo penzambe alinga me bakolo mboka bango moko er moko neti kaka lelo toni to solo la moi li solo moko to za na to vanda na ndule ndenge ezala kaka mais avant to aborder li solo ngo boyebi kaka awa en tout cas eko ratete to mi pesa devoir wana ya sensibiliser bino pe biso nyoso tout pour maladie ya corona ezali bien que tembeluti mabe mingi tembe bazako ndimate po batu bazobika ebele to komisaka nde nzambe ole to kotaka baduta webika ka tembe luti mabe mingi nde balobaka tembe ezaka kitoko mingi te alors ezape ya grave te to respecter ka ba mesure barrière nde ba konti ba sengi po prévention yango nde masolo prévention yango nde makambu yango pena nde za nango kisi ya ofele ezako permettre na biso to ba ko éviter maladie wana to batela ba famille na biso peto mi batela lelo tozo solo la BCBG yango ezaka nini ti lelo album ezobimaka kate ba 10 ans yango sans album mais papa chéri toujours en actualité to sepeli azana en actualité mais artiste yemoka lo baka ba œuvre mais œuvre za album so sali album banzembo ezana kati ndezo constituer ba œuvre donc ba œuvre ngo poétique à la faut sala yango parce que ba spectacle ko beta bo est-ce que à long terme ekotika la ba fan ba lela to landa même na fan moko yo souve pena je te bloque pour fan kaka zo réclamer ka bilei na bango mais bilei ya fan ya la nini bilei ya fan ya kaka leader na ye asala plaisir na ba inspiration a boakeli album ya sepela fan moko senga kaka yango papa chéri je te bloque a bloquer et donc oui que masolo ane préoccupe un peu bato belé mais JB aza imperturbable avandi na ye calme ausa makamnata na ye mais Gentamicine animateur ya makasi okebite moko ka tutikana na ye na mboka oyo aza toujours na ba inspiration ye moko ndenga lobara makamba kobini sabatike lango ye charge pour Gentamicine et logo eza particulier na ye aza kobini sa sans album ba 10 ans ngoyo mais BCBG toujours maintenu donc ba production régulière ba betaka okantaka ke ne batumo ba la na album ba nzembo kala kaka mena ba danse ya sika ba cri ya sika donc Gentamicine a rassuré na biso qui en tout cas année oyo qu'il pleuve qu'il neige album ezobima wana bon biso avec papa chéri pena to koma na biso mo ba Saint Thomas po ba non spécial moi mingi mais lokola nango zananu to pesi ye bénéfice du doute mais nda proposer bino mo bolanda Gentamicine na bo kango na monoko na yemoko parce que na sa porte-parole na été tam soupe bondi mate bo kantake na kosele makambu bolanda bino moko Gentamicine en même temps Gentamicine vous propose cri ya sikali susu oyo asali moi mbali on a habité alors toujours très inspiré bolanda j'ai dit avec Moulala ou Azako exhibé Bapan de danse pour votre plaisir en tout cas je rappelle que Boza Olanda DMTV chaîne YouTube Nabino yom tozana abonné tende ronanga ozozela nini cliquez au comme abonné et dès que vous cliquez au comme abonné ko bossa na te cloche moko notification ko apparaître moi cloche moko mon cœur au cliquer pe wana et ko permettre que o rataka lisusu te so to telo moko awa tolanda Gentamicine lisimo mwana ya papa lisimo liungemba mbulo d'heureuse mémoire, grand journaliste de la RTNC. Ayebi. Suivant Gentamicine, nous nous retrouvons tout de suite après.
Ushimata. Allez, Touchedi, yo, Okosalao. Touchedi, papa chéri alobi, Bokosalao. Touchedi, moto kushete, Bokosalao. Touchedi, yo, Bokosalao. Touchedi, Egi Sabata. Allez, Kabola bilenga papa chéri, Kabola bilenga papa chéri, Kabola bilenga mama, allez, Kabola bilenga papa chéri, Kabola bilenga. Yo va subir una y la Osangi kabele na somi ngula kapana tebame liboka ginkole na somi ekoma na kuronanga okome kopimela nga yango par respect il faut pesanga yango par respect il faut pesanga Isaac yango sali wewe tokifu futi mbongo na se yango sali tukatoki ta ofuta mbongo na se afomata mbongo afosimba mbongo mama olie uka pelole liboka kikolole na kulona lufundu kiondo kanga papa lobi yo osali goma amenone yonelo tuta simba mama pasula yabo simba benda mama mbongo na ngao kufuta mama mukipata kubebana wewe yapo kwa salobi simba benda tuta mama mama omeli nguka peloni liboka kikoloni na kulona lufundu kiona kanga papa lobi yo ozali boma alengana yolelo tuta simba mama mbongo na ngao futa mama no bupeto kubeba na Merci beaucoup, merci de nous suivre, l'expert comptable Jimmy Kabaya qui nous suit. Merci en tout cas, très bon dimanche à toi, bon dimanche à Maître Raph Botella qui nous suit depuis la Suisse, également à toi Marien Mazela Sabena. Merci beaucoup, on est ensemble. Maria Mazela, lui, il est en séjour ici à Kinshasa. Merci beaucoup à toi. Merci également à Super Mobola Yadaria qui nous suit depuis Paris. Super Mobola Yadaria, merci en tout cas à toi. Merci également à Élisée Lito Malienga et LL. Merci en tout cas à Nabino surtout Zidane Fikula qui nous suit sur Congo 10. Merci à toi Zidane Fikula. J'entends, naibige ngonga muteo sala biso mwa mbri mwa muke mais ndeka uti koloba dans makambo yo il faut zonga lisusu na kati ya makambu papa c'est la bimisa ou bien tant monsieur oya sur na calendrier degré te yebite en tout cas ba fana biso ba yeba qu'il pleuve ou qu'il neige j'en album Zobima pour ba boulot tout vraiment ici là nango donc mais le coup l'inspiration zo ya du jour au jour talaka tiji di lisusu ba ozala bana kebo wa kusakanati pour makambo bini sa za na maboko na ngai to na sa album 10 ans ngo mais tuzo beta donc sans calcul vraiment l'Éternel est mon berger donc ba fan na biso le 13 oyo tuzo inviter tout le monde on a système ya Kabola bilengi papa chéri tina fin fond donc rendez-vous à Moko le 13 dimanche prochain tout dans un village chez Temba Zakindoki donc tout ça va inviter tout balingara papa chéri notre excellence Molendo Sakumbi Mol bienvenue Lio Tanjoli excellence José Panda Chicho Idambito Aïdambito je vois Patrick Bologna je vois mon ami Alain Libanen États-Unis je vois tout le monde donc les 13
ville fumami. Vraiment. En tout cas, merci. Kolanda wana Kamisine Lissimo, animateur ya Wenge BCBG, ya Papa Chéri JBM Piana, il est ancien des anciens, mais un animateur en tout cas Oyo Aza Makasi, parce que ce n'est pas facile hein, de tenir 10 albums exatés, mais aux autres choses tenir batou en haleine. Hein. Il est Azali, en tout cas parmi bah, artisans, il y a stabilité. Il y a un groupe cher à Papa Chéri JBM Piana parce que et loko ils a justement comme maintenir JBM Piana même si banzembo zalango ya sikate mais ba cri les autres ala sika ba danse les autres ala sika yango ils a vraiment quoi accompagner Papa Chéri Pezali comme maintenir et même si en tout cas ça étonne hein ba tu es belé comme on a que JBM Piana zobim sa album te bon bien entendu il parle des œuvres mais na éviter ceux qui côté ba œuvre to comparer JBM Piana na Koffi Olomide je ne pense pas Koffi Olomide azala ba œuvre ébélé parce qu'Abimisa album ébélé et donc le fait qu'il y a Abimisa album régulièrement chaque année toutes les 2 années ou bien après 3 ans il y a Konobate ko Abimisa ba chef d'œuvre hein donc côté on a to comprendra peut-être mais en même temps ezali toujours monde que ezali le rôle appelé ko freiner moi muke ba musicien baza na orchestre na ye pour la nini parce que déjà ba orchestre Abimisa album régulièrement ils ont ça là que musicien ou azana kati wana soka zali inspiré surtout soit za muto akomaka na ye pe banzembo aomona ke banzembo zo koma eza ko vandela na parler moyen bimeza te potam sous leader apesa ke nzembo moko ou bien tour album ou muto mususu fazo nzembo imaginez siko vous vandi 10 ans bozo produire te bozo bimisa album mon côté quelle perte pour na ba artiste wano bazo mona ke age na bango zo kende batondi na ba evre ba bimisa te yango peut-être lobby soka longwe et ko sala ke moni eta mususu na album moko peut-être 20 mbopo et comme tellement ébélé que comme que c'est un moment moko boye et bima bo Papa Chéri a pesa toujours ba raison na yebité so que zaka ba raison moko valable en tout cas pour lui c'est bon mais à un certain moment il s'engeli a pensé pe na ba artiste musicien ba zako évoluer pas na ya tala pe venir na bango so lelo yé aza so ne loko ko prouver que ce n'est pas le cas peut-être pour na ba jeune au baza pembeni na ye. Alors une autre information ezali une date importante hein où ezali production Bosso ya Papa Chéri après ouverture ya Masolo après que ba fungola makambu et aux ala le 13 septembre Oyo na village Ntemba après Oerason noté que se produire kuna Papa Chéri pazo kende na ville ko beta bobi que ye ville ya la Masolo na ye donc ba concert régulier na ville wala Masolo Papa Chéri mais date wana eza na importance monene po ezali ka date yo BCBG ko beta ye mon côté malgré que j'entamisi na cadre kaka ya marketing ndenge zalaka alobi ke rendez-vous eza moko. En réalité, rendez-vous est à mon côté parce qu'il y a un autre rendez-vous très important où Ezali Fali pour pas de retour na Kinshasa. Boyebi ke azala ki na tournée na poto mingi pour na concert na ya Bercy ou à Beta ki pesa si malgré ba combattant ba telemela ki mais fallait reculer ki ta Beta concert na mais entre-temps coronavirus et kangi bango est bloqué bango kuna donc après plus de 5 mois plus de 4 mois en tout cas passé on a libanda ya mboka Fali pour pas de retour na orchestre nae bako se produire le 13 le même 13 wana mais bango na chaque club donc ça nango fara te bien que ce sont 2 concerts ezobeta manakin nyo surtout na même commune to boité mais mususu na moi musika mususu côté à gare centrale mususu vraiment vers grand hôtel Pullman ndenge koma lelo donc ba événement na date wana vous anango pe belé kaka bango mi balete mais oh ils a vraiment très en vue les a production wana ya Fali pour pas na chaque club et puis Papa Chéri na village chez Ntemba donc ekoinda mabe avec des gens de tozomo na moi avant go j'entamisine ici moi zo pesa biso avec que yé côté création ala la kataza ka très inspiré lo opera se fait la ranaye ndeka na BCBG Papa Chéri ala loba sala rien pas jeune tapene za bongo donc yé aloba mingi te mais sala belé donc au moment na zo vanda yenda zo maintenir BCBG na ba clean na yé payer soka boaki mingi et ratakate siko to mona to bina rati jeudi donc des anaka kleboa ti jeudi ya onde ba fan ya Papa Chéri bako savourer yango le 13 septembre prochain donc nikolo bake ndoule quand même ezongi parce que ba musicien ba leli est belé
les vraiment est belé à la suite. Il y a frein et tiamaki na activité na bango, activité pratiquement ya bato belé na domaine surtout dû na pandémie ya coronavirus auto satanda qui te yeli biso pe beti na nemo ya mukete. Et donc reprise oyo et vous allez une bonne chose pour que l'orchestre ait revivre et respirer. En tout cas, tu es et vous allez bien, mais le cola, balaki biso en tout cas que dans les prochaines semaines ou prochains mois, album tant attendu à Papa Chéri et Kobima et vous allez bien ebima pepo, bah tu vas l'aimer peu vous là, soit pour meki retourne à Papa Chéri, vous allez je te bloque. Donc pour y côté on a asaranaye blague. Donc voilà, moi les sommes que ton est au bêta par rapport à un passage à Gentamisinde bomoni Hollande bolandi boyo kinenga lobby histoire de rassurer ba fan ya Papa Chéri que album ezobi manango bientôt, mais dans l'entretemps rendez-vous et puis samedi bino boyebi bolanda à Papa Chéri kuna boyo ka toujours bilengi ya souvé bilengi ya JB, mais surtout bolanda pe animateur talentueux oyo Gentamisine lisimo mwana ya papa lisimo liunge mbambulo limo d'heureuse mémoire, grand journaliste dans kati ya RTNC o ayebi voilà soyez bo sepeli botike la biso like, mais surtout bon réagir à travers ma commentaire, hein. Bon s'abonner à la chaîne Nabino DMTV, bon santé qu'on cliquer sur la petite cloche de notification qui va apparaître juste à côté et qu'on permettre à Nabino en tout cas bon rattraper les sous sur tout bois qui loko awa Tommy Bate la coronavirus et ali boebi kaka prévention de makambo to respecter ba mesures barrières de bakonzi basengi biso DMTV c'est là qui qu'on partager ces quelques moments Nabino et Pessibino au revoir.